Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelo TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille des MK, en tout cas de partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, si c'est pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. La famille Maman pleura. Maman plaira, maman plaira. Empire du mal. Empire du mal to ebika kofinga. La famille avant na banana non li mama na likambo oto eli na photo banana na film na biso mon enfant. En tout cas famille bota focus focus penda poto mona déjà na journée moko na tili biso capture na to na 51K na journée moko et puis oyo ya mibale oyo uti kokota lelo tout le monde déjà ndenge ezokendele déjà ezokendele na ba 20K na 5 heures. Donc c'est-à-dire focus kane mama lobaki focus amoro soki bato empire du mal bazokoloba ndenge mama leli openza nzembo bayemba mabele tala lola yoka bana na bota batombokelinga bana batombokeli mama bana batombokeli mama bana batombokeli mama mama aleli alobi botala bafilme le nayebisa biso ke famille libota ndenge eza wana toyokelaka mama famille libota ndenge eza wana eza na bana oyo mitu esalaka soki mama alobi likambo mbala moko bayoki. Moi je me rappelle quand on grandissait mama nanga Élise Sindo azalaki soki kaka osala eloko aloba no kutu te so kaka tali yo kaka na lisu mo misu na yo na ye ekutani kaka misu ekutani la famille yo moso bandosa eloko wana omoni ke regard mama ondenge eza boye mama alingi nasala eloko tosala nini otiki. Mais pourquoi bandeko na biso bozolinga koyokela mama te mama komi na kosenga bino mama elle pleure mama elle pleura mama is crying. Hi guys, please listen to your mom. Boyokela mama zolela lelo nabaki na osala analyse mpona 3 problèmes. Non ça analyse pour na 3 problèmes. Non ça analyse pour na film na biso mon enfant ou eza déjà na Belle Vie TV. Déjà bravo na félicitations na bino famille bota de partout où vous êtes. Maman Clémentine Sidiki Mavungu Jemima bana famille bota tongo o basala wana penza mama Clé mama Win boza wana ebele batioti boza wana ebele ba Dorcas boza ebele boza ngaka te bomankaka te mpona koya ko partager oyo toza nango na bino. La famille tozolobela lelo oyo namoni video moko ezo circuler mama asengi bana batala ba film na meki kotia différence à 2 captures oyo koye komona film oyo eza na mopanzi na nga eza déjà na 3 jours mais eza na 55K eza na 55K na 3 jours. Mais mon enfant na journée moko en une seule journée baloba bon en français pas de baloba français boyo corriger en une seule journée mon enfant est beteli biso déjà 51K. Donc c'est-à-dire focus au mama betambela rien qu'une fois. Mama betambela rien qu'une fois, je dis bien que focus travail. Yango musale zo salama, musale zo monana. Tozo ya kaka pona olobela ba film na biso, tozo ya pona mafinga te, tozo ya pona koluka ete musala o mama azo sala pona biso population. To sepela na yango. Voilà. J'espère que famille bota boyoki ngai, famille bota esika nyonso ezomi bino, j'espère que boyoki penza message oyo focus malgré maman kuna zokolela
maman ya voisin azokolela, maman ya voisine azokolela, azokolela, boyokela ta maman mawa. Boyokela ta mawa pasi ya douleur d'enfantement. Maman wana lingaka bino mingi. Bosala ta fierté na ye, boyokela ye. Biso na Belle Vie Télévision musala ezoko koba se kokoba. La Belle Vie pena musala ezako koba la grande famille. Je crois que sur le point il y a publication, je crois que Bolandi un peu plus partout. Publication il y a ndeko na biso Ursule Peshanga asalaki algar ya papa na biso Elombe Sukari. Tomoni ba retombe nango Ursule ameki ko sala vidéo ameki ko poster na zochela biso musiko yo. Publication oyo tozali komona na komeka kotangela biso yango po toyeba message nini oyo Ursule Peshanga Mobutu alingaki a passé na papa na ye parce que étant que mwana biso nyonso tout ekomela biso moni likamo bwe lelo oyo surtout na 21e siècle oyo nos parents souffrent beaucoup à cause ya ba bêtises na biso bana ezozongela ba parents na biso. Donc on a biso Ursule Peshanga lobi, je tiens à présenter publiquement mes excuses à mon mentor, donc mentor et père artistique Faustin Sukari Elombe pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières années. Cela a conduit à des insultes inacceptables à son encontre, une chose que ses propres enfants biologiques n'ont jamais faite. Je dois beaucoup à ces grands baobabs du cinéma congolais, car c'est grâce à Dieu, au travers de lui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le monde artistique. Mes excuses s'adressent également à toute la corporation des artistes et aux amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai pas d'attaché de presse ou de communicateur que j'ai chargé de parler à mon nom sur les réseaux sociaux. Si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respect envers les autres, sans dénigrer ni insulter une personne à mon honneur. Voilà. La grande famille, je crois que tu kolanda vidéo yande konabiso pardonne le bas vidéo tu kolanda lecture yande konabiso Ursule na utu kotangela bino publication oyo asalaki concernant ba excuse na ye envers papa na bango oyo ezali Elombe Sukari parce que soki lelo Ursule aza sur scène, soki lelo Belle Vie Kondi la patrona aza oyo aza lelo, soki lelo Sila Bisalu aza oyo aza lelo, ba artiste baza vraiment ebele oyo papa Elombe bimisi, mais totangi kaka o bandeko na biso ya basi misatu oyo, c'est grâce à papa Elombe. Ursule ayoki pasi alobi ye azala na attaché de presse te. Azala na attaché de presse te o ye a engagé que non, toi tu es là pour rien que pour parler de moi. Alobi neti babiso o so na sepel nangana ya olobi la Ursule, mais je dois faire ça avec amour et respect. C'est ça. Normalement, c'est ça avec tous les artistes. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Oyo olobe l'artiste na yo kumisa ba œuvre na ye. Kumisa misala ya artiste na yo oyo préféraka. Parce que mutu nyonso tute aolinga mutu moko. Mutu nyonso tute aoboya mutu moko.
Mutu na mutu ana ba préférence na ye, mutu na mutu na ba choix na ye. C'est pourquoi les Français disent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tant que ça les choix na ya, ça les choix na ye. Et alors, quand toi tu viens parler sur ton artiste préféré, tu dois le faire avec amour et respect. En tout cas, coup de chapeau à toi, malgré message oyo na monyango batum susu bazongo na ndenge ya mabe batenga misango batum susu basalongo so ndenge nini. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un message deep, hein? Un message très profond à retenir. C'est vraiment un message à retenir. Yakoyeba que ata kutu ndenge nini, ata soki ndenge nini yango que papa elombe to ndeko moko quelconque azo finga mapona tina na likambo moko boye oyo kutu ya yebi ata mutuna makolo te lelo o ba artiste na biso surtout ba baoba na biso lokwa ba papa elombe wana. Ba baoba na biso lokwa ba papa elombe. Lelo oyo tomoni ndeko na biso Linda azo fingama. Pourquoi? Parce que toyebi ke mutabimisa Linda eza sila. Linda bimi e pas sila. Lelo o lokwa Linda bakoti zizani moto esake koti na mboka, moto epeli na mboka. Lelo batu baomona mabe o batu msusu bamona kate tangu Papa Elomba bandaki ofingama pona sila. Papa Elomba fingama te na ndenge ni na niveau nini te Papa Elomba fingama. Lelo otomoni artiste chroniqueuse moko aleki alobi azo senga ba to nyonso to balobela kasila bisalu batika kolobela Linda. Asengi alobi atangi na bakombo ya ba artiste ba journaliste na ba chroniqueuse o na ba chroniqueur o balobela kasila que batika kotanga kombo ya Linda wana eza kopesa gaz. Lelo Linda komi mabe, Linda bombo, Linda biscuit, Linda bombo lelo akomi mabe, akomi mwana mabe. Et le monde est complicado. Franchement, le monde est complicado. Oh ba portugais balobaka. Le monde est complicado, la famille. Akoko tie la bino parti wana boyo ka ndeko nenga zo senga ndeko zo senga lobi ba artiste na bango batika kolo ba journaliste oyo batangaka oyo basalaka pona sila batika kolobela ndeko na biso oyo abengami na kombo ya Linda Cote. Pona nini? Parce que bazo matisa ye soki mbeka ndenga lobi bazo vimbisa ye mapeka. Donc batu batika kolobela ye pour que à comprendre que non ça y est kandenge mama lobi mama na bango lobi que ça y est eloko elongo ezate parce que SB eza sila bolanda Lita sila leki famille mon maman na o mobimba et puis maman na o matana miniature pour to comparer na sila to tche pena maman na yo awa to zupe sila to tche aller to comparaître maman na yo na sila. T'habites attention. Attention, fais gaffe. Fais gaffe. Au cas où qui est banaté, au cas où qui est bomba ma que yo tendo kendaki. Tu n'es pas bakouk maman. Et là on est bino boluka na ba bakouk. Et loko o bino boluka na ba bakouk kanini. Au moins ngai so famille bote bengi elobio ya gola pour ba corrompanga de na ba façon tout na ba maman bango ba poto. Wapi ba preuve na boya et puis na kataka bango na bloquer bango. Preuve ba téléphone na pesa bango occasion te. Yo bo mona ke ata mutu moko ta ko yaka na message ou voice ou to soleil na ya gola azate pour na bloquer kande bango na esa bango na ça facile à manipuler te. Ngani na ko manipuler ba esprit na bino. Preuve exacte maman tika. Parce que je suis vrai de Sila. Naza soda mampinga mandela de Sila Bissal. Je l'aime, cette femme-là.
et j'aime tous les Abakouk. Mon président, yo soit les tout ya Babakouk. Yo, et là quoi, mon coup, c'est demi Dakar. Yaka pe no répondre nga que maman nga aboué. Pourtant nga no bolé la miniature, bato ba yeba déjà. Et puis no bola na miniature, je te promets que no boné pe no fanda. No fandi se pe na ngwende na tie photo asila na tie ya maman na yo. Pour finir, non ben on va me ça tout. Avec tout le respect de tous les journalistes, les Abakouk, la force de Sila, Biso bateau to le belaka Abakouk, Biso bateau to le belaka Sila Bissal, Biso bateau to linga SP. Je vous envoie d'abord, il y a aucun indépendant dans le crochet de Vipère. Tout qui est mbangu kota la crochet de vipère. Et ça va pas y comprendre que ma camusou c'est ça mambo le baté, tout s'édifier plus, tout fait ça attention plus la crochet de vipère. Pourquoi je dis ça? Tant que bon tcha linda na miniature, bon ça que bon PC makam. Bon ça que batou o baye parce que linda est rien. Linda aza kamouké. Ce qui est lindo aujourd'hui, c'est grâce à Sila. Abanda babiloko ebele kala. Abimaka te, arana ba sortie médiatique te. Oh, ezaki pena ke batu ba e balinda lelo. Qu'on parle de notre fierté de Michaud. Je t'aime Michaud. Et lelo Michaud comme fier. Qu'on parle de Michaud. On encourage Michaud pour son travail. On encourage Batou, Oyo, famille beauté, Kanisi, et Pena, qui est fan de la bango. On va comprendre que son, s'il y a vite, il y a théâtre, il y a S, Bito, Kende. Je vous demande. Boyoka, qui est linda, à Salatini, Botika, yé, à sa fan révolté. Eh, wow. À sa fan révolté. Toi, Linda, de t'écouter, la sortie médiatique, non, je ne serai jamais ingrate envers cette maman-là. Mais ma voix, oh, yo, tonga, et tikalit. Mais mon tournoi sorti là, il tombe, tongable. Ma grande sœur, ici, elle est née dans la mission de Sala, et c'est Midachu. Dans la journaliste, nous, surtout, on va Tchakaline dans la miniature. Bon, nous, on est la mission, s'il vous plaît. Mais c'est mille pardon. Avec tout le respect que je vous dois. Avec toutes les valeurs que je vous dois. Avec tout mode. Donc, nous sommes battus, nous avons classé milliards pour considérer message fort dans l'ail. Pourquoi que ça linda? Pourquoi que ça y est? Est-ce que vous avez dit qu'on a dit Linda Zoba? Pourquoi c'était intitulé à ça? C'est parce que c'est la famille en tout cas on continue audio ote toyo kibisonyo surtout ndenge makambu ezokende moto ezopela toujours na ngambu ya ba Abakouk kuna balobi que balobela susu linda te du fait que bato balobela rapona ba Abakouk bazokoka kolobela ba film te ba film eza down ba film eza nasi alors tolobela misala ya ba artiste na biso tolobela penza misala ya ba artiste na biso totika kokota na bazizani lelo ndoko kamsinga yango na yebisa bandeko bele ka bato ba betelo maboko lelo soki ozosa makam na sentiment ba même bato ano ba betelo maboko lelo bato ana baonde boyo bambo mabanga yango tomoni lelo bato babandeko ya linda bombo linda biscuit lelo bakomi ke linda zoba donc mokili oyo bandeko na ngai to banga eza leçon munene photo tirer na makambo oyo ezolekana sur les réseaux sociaux donc yeba kozala yo kosala makambo te na sentiment moko boy quelconque fais ce que tu sais, fais ce qui te semble bon voilà et français peut nga ko compliquer nga enyo surtout boniko to zana yo en français
Voilà. Donc, tant que yo ça likambo, sala likambo pona yo, ko sala likambo te ke o pona na prouver mutu, na sala mutu ana boye, na sepelisa mutu, mutu ana oyo luko sepelisa lelo, lobiso sali o ya sep alinga kite, au ya au trayo yo au finga o. Lelo linda komi zo bande ba obenga mais etali biso ko tout parce que biso focus ka famille bota. Mon enfant est déjà tout qui est tout côté tout niata partout. Donc nalobi na mukuse bakouk donc de nalobi kaka famille bota, concentrons-nous, abonnez-vous sur MK Mbelu TV officiel, Badina Chou, Bapesha Lover, beau s'abonner en tout cas, beau s'abonner massivement la chaîne Nabino Oyo MK Mbelu TV officiel. On est là pour parler de nos artistes, pour parler de nos acteurs, il y a monde entier. Donc chaîne Oyo Eza Apona Bino Boyoka jamais maman MK abandi ko finga to saba analyse na biso famille bota focus na bandele lisusu focus travail kandenge maman lobaki to se focaliser na musala parce que yango nde eza ya motu ya merci na bino ba artiste nyonso tu ba oyo boza na kati ya série na biso ezoleka mon enfant. En tout cas on se retrouve à la prochaine.